Voilà. Pour na fond na papier peint, premièrement, il faut mettre un contrôle N. Au sali contrôle N. Tant on veut contrôle N et permettre au sala choix il y a l'eau aux en pour ça. Soit au sala photo nene, soit au sala photo il y a taille ya muke, soit au sala carte de visite, soit au sala et le aux en a besoin. Voilà on a ça dans la photo, na awa na ko na international papier, photo ya muke. Na OK, na fini OK et puis miselinga panneau na ngai awa. Na droite na ngai, côté na droite na ngai, place à clé au ezali, na fini double clic, na fini OK, na fini OK. Papier na ngai fumami. Donc voilà, fond na on a pour ça na sala. Par rapport à papier oh vraiment na sepeli na ngote za la pembe. Na ngine eza moi fond mo ya moi couleur quoi. Na ya awa, na gauche na ngai, na ba outil oh eza ba outil de travail. Yango yo na fini awa na likolo awa na cliquer na choisir o mutema na ngai sepeli na yango na zui so na bité o nyonso tu eza ka yango ba modèle modèle nyonso tu modèle ka ba couleur ba nini na ina zonga yango donc façon o lingi ezalela ezaka yura mutu pour na choix ya ba couleur ba nini nyonso pete ya makasi ezati ni ensuite voilà oyo na fini OK na na papier na ngai na fini gauche clic gauche na kangi na maintenir na bendi souris na ngai ti jusqu'à point na lâcher souris pas couleur esali na bité position on a sepé na ngote ezali kolo na lâcher pas et créer ce qu'on voit la moi désir. Vous comprenez? Et ça le voit la moi désir. Na ça quoi moi dessin désir. Et ça quoi moi dessin moi désir. Ngene ce qu'on a inséré dans nos photos. Donc ils ara ninge yo sepeli kaka. Yara ninge yo sepeli. Ils belé vous en avez oyo. Si oyo et awa. Sera mon père. Asali kwa moi nuit. Na nini? Osali photo na voilà. Za ninge yo sepe.